nous allons essayer. Vous me dites s'il y a le son ou pas. Donc, on était en train de parler ici de l'histoire de Dr Denis Mukwege. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Faites-moi signe si vous m'entendez ou pas. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Maintenant, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Maman, on dit. Tu m'entends? Dites-moi quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si vous m'entendez. Maman Rachel, dites-moi si vous m'entendez. Le son est bon? Le son est bon. Le Congoman, le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Allô, 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 allô. C'est bon? Interférence. Bon, deux fois c'est logique. Hein. De moment c'est logique. Donc j'étais en train de dire que il faut que je bon parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai trop la dalle. Donc j'étais en train de dire Dr Mukwege est le bon élément. La personne qui connaît le mieux le Congo, le problème du Congo, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le Dr Mukwege. Une personne qui a étudié, une personne qui a un diplôme, une personne qui a qui a eu qui a le carrière, c'est lui, c'est Dr Mukwege. Les amis, le Congolais, papa Symphorien, je vous salue déjà. Hein? J'avais déjà commencé, j'ai coupé la vidéo parce que c'était donc il n'y avait pas de son et pareil. Donc, j'étais en train de vous dire, le docteur Mukwege, c'est lui, c'est lui. Ah, je n'ai pas les écouteurs. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout, c'est pas chargé, c'est rien. Je n'ai pas les écouteurs, je ne sais pas. Donc, le docteur Mukwege est le bon élément pour l'instant. Parce que lui n'a jamais été chez Tshilombo pour dire que oh, ta union sacrée, oh, ceci et cela, oh, donnez-moi l'argent, on n'a jamais entendu. Les gens le reprochent d'être avec les gens, avec soi-disant les Occidentaux. Mais Tshilombo est avec qui? Tous les présidents, les Kagame et toutes ces personnes-là, à part les gens qui se révoltent maintenant, nous, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. C'est le bon élément que nous avons, c'est docteur Mukwege. Si vraiment, moi je me dis, je suis en train d'observer Bakatumbi, Bafayoulou, je suis en train de les observer. S'ils veulent vraiment gagner contre Tshilombo, il faut qu'il y ait un candidat de l'opposition et qui fasse des arrangements peut-être. Si vraiment ces gens-là veulent sauver le Congo, ils veulent vraiment sauver le Congo, il faut qu'ils soient tous derrière docteur Mukwege. Il connaît le problématique. Aujourd'hui, c'est la balkanisation qui nous emporte plus. Le commune de Minembwe, la frontière de Bunagana, les gens à Ituri, tout l'or, le coltan, tout ce qui... Hein? Ah, maman Rachel, je n'ai pas le choix. Donc, c'est le docteur Mukwege qui est le bon élément, qui a étudié, c'est lui, qui a déjà l'argent, c'est lui, qui a déjà carnet d'adresse, c'est lui, sans qu'il puisse vendre le Congo. Il a déjà tout eu. Il a son argent, il a son travail, il a fait carrière, il a une femme et quelques enfants. Attendez. Hein? C'est lui. Si vraiment les gens là veulent sauver le Congo, je vais lever la voix. Mais j'ai décidé de ne plus crier parce que moi, je ne veux pas mourir pour vous. Hein? Non, non. Donc, si quelqu'un qui veut vraiment être avec le Congolais, c'est le docteur Mukwege. Le bon élément, c'est le docteur Mukwege. Le docteur Denis Mukwege, c'est lui qui est le bon élément de l'unité. Il connaît, il sait lire. Il comprend. Il a toujours été cohérent dans ce qu'il dit. Quand il sort, il parle pour le Congo. Il ne dit jamais quelque chose contre le Congo. Il est toujours pour le Congo. Il ne cherche pas de midi 14h. Aller chercher, je ne sais pas. C'est des gens qui viennent vers lui. Parce que c'est une personne importante. C'est une personnalité influente.
C'est une personnalité influente. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons être derrière Dr Mukwege. J'avais demandé pourquoi. Même les Fayou, même les Katumbi, même les Matata, ces gens-là doivent être derrière Dr Mukwege. Ils doivent être derrière le Dr Mukwege s'ils veulent vraiment sauver le Congo. Parce que la minute où le Congo est dans la Bouluyeki. Bouluyeki à Chilombo et sa bande, vous avez vu comment est-ce que ces gens-là sont sauvages. Ils sont venus ici en Europe. Chaque fois, chaque année, c'est la même bêtise qui se répète en fait. Quand Baouti Kuna, n'est-ce pas? Hein? Baouti Kuna, l'Amérique, chaque fois, ça a quand même bêtise. Des gens ici, des sauvages, il faut le mettre hors état de nuit et de montrer les gens qui sont au mangeoire. Les gens qui sont au mangeoire, Babaati, Banani, Bango, surtout, le docteur Mukwege qui va bien, na Bamafia, na Bango. Parce que la minute au biso tozolinga, Makamwe kende bien, ba même la biso ordre minier ya Makamwe mususu, mutumoko ya conscience, ya yebi penza les problématiques ya Congo, parce que na Congo on a problème. Les amis, en tout cas, j'ai pas beaucoup de temps, excusez-moi. Je voulais juste honorer ces messieurs, ces citoyens vaillants de la RDC. L'homme capable, c'est docteur Mukwege, na minute au. Il doit juste peut-être engencer les choses parce que c'est quelqu'un qui est distant. Mais les amis, vous devez comprendre que oui, voilà, docteur Mukwege est distant avec les Congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais peuvent te vendre pour un poignet d'arachide. À l'est, là-bas, Bandekonanga, biso tozaki bana miketo kenda ba est wana, nazo yebisa bino, batu bachela kabatuka ruwa. Bachela kabatuka ruwa. Pour rien, pour un oui, pour un non. Poison wana bozolo bana kisasa wana, biso déjà na bané 90. Toyeba ki makambo ya poison wana poto vanda kote kuna. Donc beaucoup de gens reprochent docteur Mukwege qui n'est pas proche aux gens, il regarde les gens de haut parce qu'il se protège. Boyeba ki eraya ki kozwa awa pour ya Sakharov na ye, ezala ki ba piéja ki ye. Docteur Mukwege il est menacé, écoute batiaka ba fiche na ye ba côté onyonso, il est menacé que oui le Rwandais si il fait seulement pas basi ya ba congolais wana ba kotie les poisons, mibala ba congolais o bazana boulu te ba pese kaka 10 000, 20 000. Kutu wana mike ebele na zoloba. C'est pour ça le docteur Mukwege, je salue la présence de papa Papi Ling. Le docteur Mukwege, il regarde ces gens-là de haut. Pourquoi? Avec but. But. Vous pensez que pour parler pour le Congo, il faut qu'on te paye. Moi, il n'y a personne qui me paye. Même Facebook ne me paye pas. Messieurs, si c'est toi qu'on te paye, on vous a vu là-bas, vous êtes derrière Chilombo, il vous paye au poignet. Il ne vous donne rien du tout, il vous humilie. Parce que vous n'avez pas la tête en fait. Regardez les papas chambouilles comme ça, ils vont humilier Bango Kuna. Papa va matanga ma fout à terre. Pour style la yo pam. Moi je parle pour le pays. Je parle pour le pays. Il n'y a personne qui me paye. Moi si on devait me payer, je devais être à côté de Sam Akeng. Si je vais me payer, je vais être en train de lécher le cul de Danny Banza. Donc calmez-vous. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne véhiculons pas les mêmes valeurs. Nous on véhicule les valeurs du Congo. Genre que le Congo il faut ici Kwama. On doit voter le docteur Mukwege parce qu'il a étudié, bien étudié, plus que eux tous. Déjà, il a travaillé toute sa vie. Et il a donné sa vie pour les autres. Ah oui, il y a beaucoup de médecins au Congo. On a des médecins. Qui? Nani va représenter Bisso? Oh, il y a Simba pouvoir. Nani va représenter Bisso dans la minute. Oh, peut-être que Mabino na élection normale. Azate. 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 Moi, j'ai vécu les valeurs, messieurs. Pour toi, ce qu'on dit qu'on fonde sur Mbanga na yo. Van Côte n'a pas bloqué, papa Nangazaki n'a pas valeur ma case, que ce soit mon père biologique, que ce soit mon père adoptif, le docteur Naoui, c'était quelqu'un avec beaucoup de valeurs. Valeureux, un monsieur valeureux, mon père qui m'a élevé. C'est pour ça que j'incarne la mémoire de mes pères. C'était ça qu'il s'agit. Ah oui, nous ne sommes pas tous venus du caniveau, hein. Moi j'ai eu un père médecin, avec beaucoup de valeurs, il n'a jamais volé. Et il fut maire de Kolwezi, il n'a jamais volé. Même pas un petit gramme de cobalt, il n'a jamais volé. Donc calmez-vous. N'est-ce pas? Le docteur Mukwege, c'est l'homme valable. C'est l'homme de la situation. Ah oui, au contraire, il va se mettre dans des problèmes. Il va se mettre dans des problèmes parce que le Congo, il y a beaucoup de défis à relever.
Chilombo kuto yako boma lisusu nyonso. Oui. Donc, docteur, pourquoi on met la champagne? T'es pour ayebi les défis à Congo. Ayebi makambo à Est. Chilombo ne connaît même pas ce qui se passe à l'Est. Il ne connaît rien du tout. Il n'a même pas voulu apprendre. Papa Bolia, bonjour. Il n'a même pas voulu apprendre. De savoir c'est quoi les problématiques. Chilombo nous dit que oui, les problèmes sont à Est, ils sont à l'élo. Depuis la période ancestrale. Babougeni, Bazalaka, Babundaka, Barua Bougiri. Makamyo sona biso toyebi yango ndenge parce que ça histoire na biso Chilombo yebite ya kanisa kezaka makambo aussi sana kagame lelo kaka nyonso Chilombo apesa kagame futa na monnaie de singe lelo ba comme kokosa biso ke bazaka binemi baza binemi te eza cop Chilombo za coopérant na vie na yebo bimbaza ka coopérant comme il fait la présidence comme il ka coopérant de chez coopérant c'est de ça qu'il s'agit. Lelo kaka Chilombo kanisa ka aussi sa bakamunyo za coopérant de chez coopérant. Ah oui, faut toya bisabino mais docteur Mukwege za coopérant. C'est l'homme avait rempli avec de valeurs. Na minito ba congolais ba kufa kaliwa na bangote. Quelqu'un qui peut connaître la situation ba congolais na minito ezaka docteur Mukwege mutazo comprendre. Azo comprendre makasi. Santé à Congolais, comment basi bakobota dans les bonnes conditions. Chilombo yako yebisa bino basi bobota. Awoyeba modèle il faut batubalia parce que pour la en bonne santé il faut qu'on lia. Docteur Mukwege ka muto yebi, docteur Mukwege de makambo. Docteur Mukwege de makambo ba fayulu balembi, ba fayulu faut basimbisa docteur Mukwege. Bino bato ba fayulu bozo ko finga ka docteur Mukwege. Fayulu c'est vrai que il a étudié mais il n'était pas au rendez-vous avec les Congolais. Fayulu n'était pas au rendez-vous. Maman Patricia bonjour. Ah, Patricia Kaniki, bonjour maman, Boni. Fayoul n'était pas au rendez-vous avec les Congolais. Quand on lui a donné ses voix, il n'a pas revendiqué, il s'est mis à danser. Et alors, il a été frustré, il est fatigué. Donc, Fayoul, avec les gens qui lui restent, avec la confiance des Congolais qu'il est parti brader dans les danses, dans la distraction, au lieu de demander au peuple Babi Malibanda, pour que ça ait une élection, il y a Kendaki Kobina, c'est le lot Fayoul a fatigué. Fayoul a fatigué, c'est l'homme de la situation. Na derrière que oui, ce que Kotia Moninga na docteur Mukwege Maboko, Makamboko qui n'est pas bien. Mais la minute où Fayoul a fatigué. Fayoul a très fatigué mentalement parce que Azota la modèle Chilombo Azo Sakana Namboka et Betty Fayoul na mutu. Azo Kopa de tela minute où Fayoul a fait ça kaka nzambe tata. Soki ngana zwaki makambu oyo, soki na zwaki makambu oyo penza, melelelo oyo makambu eza boete. Fayoul a na bakou de masure na kati ya mutu na ye, mutema na ye eza ya ko saigner parce que a raté aleki à côté. Comme ça. Pour la nini parce que a salaki makambu lolenge bien te. Asalaki makambulo lenge bien te yangwana Fayoulou a rata penza a trébucha a kenda muteme bandika kobeta muteme bandiko beta baboto liye bombo na maboko a bandiko vanda kaka zota la buzo wane zole kana kuna eke ko zoye na kati epesi coup de vieillesse epesi fatigue epesi nyonso donc Fayoulou pour que yo ozala intègre la minute où Fayoulou faut qu'il n'est pas docteur Mukwege ba yo kana kaka ba zoye comme candidat unique. Parce que bato yo bazana ba blague moko ko sakana te. Na yebite ba 100 000 wana bazozo ngo wapi ba Rex Kazadi, mutu nyoso azwi sans ake ko chango, Il faut to yebisa bino. Ba Fayoulou wana basi ba lembi. Fayoulou faut que de ko la coalition, ake de ko soutenir docteur Mukwege, ake de ko la makambu bien parce que Fayoulou peut azana carrière, Fayoulou peut atanga, mais azama kasité. Bilo bozo kanisa kozala makasi Fayoulou fala bunda pour la pouvoir na ya bunda pour la pouvoir na iti. Na minito Fayoulou ba pesa qui est chance na peuple congolais dans les circonstances que nous connaissons, mais il a gagné les élections, il n'a pas repris son histoire. Atika lika président élu neti paka papa wana papa oya ba Chilombo. Ne modèle atika laki. Il faut que de biso nyonso. Bakatumbi soki penza balingi penza lelo bazala ba repenti. Autant de Congolais batala bango na misu mususu. Il faut bango nyonso bakende. Matata mponyo. Bango nyonso bakende sima ya docteur Mukwege. O ba musu bazala bango bandakala. Baza bandakala parce que il faut bakende na Chilombo tina suka. Parce que la minute au problème na biso nyonso koma eza Chilombo.
problème la biso commun eza Chilombo. Il faut tozwa muto azaka déjà na carnet d'adresse, muto ba respectaka les amis. Vous savez que docteur Mukwege c'est l'homme de la situation. Docteur Mukwege eza homme ya situation bandeko na ngai. Il faut que nous Chilombo hors état de nuit. Ceux qui pensent que ba agenda caché na bangote. Il faut bango nyoso ba kende devant docteur Mukwege, ba banda kokotambola na docteur Mukwege. Oh papa Raymond bonsoir. Ba kende koko kende parce que c'est lui qui a la connaissance. Déjà la connaissance vie santé. Français na biso eza ya kobeba. Ba congolais te ba lobaki bakati bango ba rein na ba foi ceux qui na ba nini na tala ki na lobi. Merci papa Rachid. Na santé nini wa bakongolais baza na bakongolais baza na malnutrition o baza na mbongo baza pe na malnutrition otali kaka bango na mabumu na bango ko comprendre que bato baza na malnutrition siko po pesa pe bare wana il faut ça na santé moko de fer santé moko ya makasi po pesa bare na yo mais siko kala lo ba bato baliaka bien te bato baza na cerveau glacé bato baza na cerveau Bandeko, bato kato yebi bango. Non, non, quand même, bakoko bazanga la santé malamu te. Soko kuti kongola za na mbongo yebi kolia te. Tala ya libumu. Tala ba papa bakomi mabumbu. Tala biloko asima yango wana. Ba papa bakongole. O baza pe na kolia te. Tala bango bakonda. Docteur Mukwege, c'est l'homme de la situation. Ceux qui botangi le pouvoir de femme wana, bokomona que docteur Mukwege, il connaît même ce qui se passe dans les pays autres. Il connaît les statistiques. Combien d'accouchements qui se font? Quelles sont les problématiques même aux États-Unis des femmes qui accouchent aux États-Unis? Les Noirs sont quand même des... Docteur Mukwege connaît la situation. Il connaît la géographie. Il connaît les statistiques. Il y a des sur le monde. Ayebani na ba président Bebo. Ayebani na bato baso commandé Congo ezala bongo. Bande Congo ezala ba Fayulu, ba Katumbi. Bamatata mponyo, batuwana nyoso, botika égoïsme, botika égocentrisme. So bolingi penza bana ba congolais lelo, balo ba penza ke boza ba héros, boke ko siko la Congo, il faut boza estima docteur Mukwege parce que docteur Mukwege a tcheli baya. Bande ko baka, docteur Mukwege a tcheli baya. Docteur Mukwege a tcheli baya. Bande ko atuka ngai moi oyo na koloba kaka muke politique parce que ngai naza Nazo porté combat na ngai eza sur le cancer de sang, le cancer de la femme en général, naza la ba mama ebele nga la kambaka bango, na soutenaka bango, na kenda kota la tala bango eza ba mama ebele ba senga nga ba merci awa parce que na sensibilisaki bango toza na mois octobre rose oyo tokolobela makambi ya cancer. Bato oyo baza na posa ko témoigner awa, po ngai awa la mutuli oyo na koma penza la bête. Je suis la première femme ma femme congolaise qui a le cancer na ye hoha. Et comme elle a ma finga, et comme elle a dénigrement, mais elle a zozouango kaka parce qu'elle a tiré d'affaires parce qu'elle a la mboka ya batu. Mboka ya papa ya oto eko vanda awa eza na bolamu nango ebele makasi bandeko na ngai. Ba soigner ngai na koma kosala munoko na ngai na zongela kaka bota na suki na ngai zongi, bota na vraiment na yaki munene na kondi. Na beba ka penza na zaka na maladie sans koyeba. Na zaki penza kokonda na koma ngeti ma congolais. Malnutrition esalinga na miti oputanga na zako lia. Njoka nyeza ki cancer ezobetanga na kati ya nzoto. Lelo matama na ngai ya famille biso ezonga. Bukona na nyonso ki bio bobenga ka soki ndeni da santé de fer. Na zongela jogging, na sala ka ba vélo sikoyo, na kenda ka salle de sport na tambola ka merci papa Lini. Donc makambo nyonso tu wana tokolobelango ba mama boyo kaka soni te ba papa boki makaba mama te. Boki makaba mama te soki mwasi na wa beli zala pembeni. Bon soki en tout cas eza sensibilisation moi o ezaka moi ya sensibilisation ba mama boyo kaka kobanga te. Soki oke ko sala dépistage na yo na wamboka oyo na 40 ans il faut que do sala dépistage. Soki o mono zana na 40 ans te au sentir masse moko na libele, il faut que de mbangu na hôpital oke de ko se faire dépister. Mieux tu connais la situation, bien c'est ndebo ebalobaka soko oyebi situation na yo ya santé ekozala kitoko makasi parce que au lieu okende kokufa na métastase esimba babisika ekosala ke oui bakosoigner yo cancer de sein batuna biso oyo bamindele oyo tozala bango awa basala ba recherche ebele makasi mama Sylvie basali ba recherche makasi ebomaka lisusu te ata soki mwasi yango bakati
bakati mabele eza nango problème te bakoti mabele mususu ya sika ata soki bapesi chimiothérapie soki na ye kokola lisusu akoyoka kaka fatigue parce que eza bakisi après kozongela bien kala ezalaki soki mwasi abeli cancer ezalaki très problématique na bapembeni ya biso toyebi bamama bakufa na bacancer lelo bato bazokufa na Congo kuna bazokufa toza na mois octobre rose en tout cas vraiment tukoloba makambo ya cancer plus ce mois-ci na kobanda ko sensibiliser bino makasi po bokende ko se faire dépister cancer des seins ezosimba kaka bamama te cancer des seins ezosimba pe bapapa pourquoi parce que environnement na biso eza malamu te pourquoi babiloko tozopakola na banzoto eza malamu te bapapa ebele bazokozwa pe cancer des seins me bakoloba te toyebi bamosusu et tout ça biso toza nsima na bino mpona koyebisa oyo vous n'êtes pas seul le cancer le plus fatal soki bayebi yango avant yango faut bozala attentif na banzoto na bino il faut pas botiaka babiloko na bajessica il faut pas botia babiloko kuna na se bamama ebele ya bacongolaise batiaka biloko kosimbasimba kuna kochipote eza malamu te eza mabe makasi botika vi wana bandeko na ngai boyeba kotala nzoto na bino boyokaka soni te bandeko boyokaka soni te ya nzoto na bino oyoki likambu kima mbangu na hôpital kokende pa papa pasteur te kokende pa papa pasteur te po papa pasteur aza na kisi te ye moko aza na ye ayebi makambo azoloba te baza inconscient bapasteur baza miyibi bazoganye bavi na bango na moyibi wana do botika vi wana kokende pa papa pasteur basambelela bino bokendele na bahôpitaux na kati ya bahôpitaux complot moko contre les noirs il n'y a pas de complot au contraire na bahôpitaux surtout bahôpitaux ya bamindele oyo ya babelge bango soki oke kuna bakolinga basala défi do baza kobunda jour et nuit moi j'ai vécu ça. Parce que beaucoup de gens sont là en train de se victimiser. Bakalisaka biso batumwitu toza makasi toza mayele mingi. Soki tozaki mayele bamboka na biso za kabongo te. Beto yaka na bamboka na bango te. Bino sikoyo komi na komi koyoka oh soki oza na zemi. Koyebisa mundele makamuno nyonso tute. Sikoyo ke pa mundela botisa yo. Oza na santé na yo soki ya ndenge nini. Okoyebisa ngona ni papa pasteur. Eh bande. Botika vi wana ya kokanisa kaka bato baza contre bino. Toyaki na bamboka awa bapesi biso hospitalité. C'est vrai que nous avons une histoire qui est trop lourde. Toza na histoire na biso moko très mabe makasi na bango. Mais mukilo ya lelo makamunyo soze akoyeba. Yango na soko yebi nzoto na yo, okoyeba koma kosana docteur. Soko za ignorant, ba kobeto mbulu yeki. Makambo bolingi ko pesa pe ba makila te pour ba pesa bana na biso ya batu mwindu o bazaka na ba problème ya ba plaquette de sang. Bon kende ko sala ka ba don de sang. Bon chape bozala ba donneur d'organes. Mais bozala kaka vigilant. Mais biso toza kaka bulu yeki kaka oh mindele basala ka biso boye. Mindele ba boma ka biso te boza batu te. Ngai naza preuve vivante na ngai. Soki nazaki na Congo lelo bozo benga nga Marie mu Gisèle. Soki nazalaki na Congo mele bobenga nga Marie mu Gisèle. Mele nakufa na ngai. Bonjour mama Lina. Nakufa parce que nga na yebi batu bakufa. Ya ba âge na ngai, ya ba leki o ya ngai, bakufa na cancer moko kaka onga nazalaki nango. Bazoye ba constatifier les choses te, ba machine ezalaka te, ba kisi ya malonga ezalaka te. Nga kaka modèle bomoni nga kaka modèle naza elongi na nga mabe, kaka boye naza zoba, kaka boye naza kizengi, kaka boye naza liboma. Na hôpital ba traitaki nga en tant que reine, en tant que princesse. Na ba hôpital ya mindele oyo. Mikolo nyonso ba spécialiste ba professeur bazoya ko étudier kana ngai chaque lundi. Donc bokende koyoka soni te ba mama. Soko beli maladie wana il faut zalape na batu ya malamu pembeni na yo. Bato bako peso ba onde positive, bato bako comprendre yo bako zoki soka na maladie wana te. Alors je vais remercier les gens qui m'ont accompagné quand même, c'est un jour pour jour hein. Un jour pour jour na kati ya octobre septembre boye de la sisa ki ba traitement na ngai. Donc naza awa bandeko na ngai nazaki na batu oyo ba edaki ngai na makanisi, ba edaki ngai et tout ça boye parce que ce n'est pas facile. Maman Arlette bonjour. Donc tozo yebisa bino bokende ko se faire dépister. Bolo baka makambu ya bosolo. Bo éviter ba produit ebele bo pakolaka wana. Il faut boye ba contenu ya ba produit na bino ba biloko ba tchena kati ba agent chimique ba tchena kati. Il faut éviter ba biloko ebele. Bilia ya ora boliaka. Ngai en tout cas j'étais la personne qui ne pouvait pas avoir cette histoire. Nga kutu na koma kobanga keza génétique mais c'est pas génétique parce que basali nga ba examen génétique eza ya ngote. Eza kaka naza kaka la malchanceuse, je ne sais pas peut-être parce que j'ai fait les ménages, je ne sais pas peut-être parce que na yebite nazo yeba peut-être parce que ngai bana nanga ba kokaka libere te ba menaka libere te peut-être wana pona melisa libere penzati. Wana pesa problème. Bo pesa bana mabeli. Ba po ba biloko wana rekota kana kati il faut ebima.
Eh, papa, bah, comme ba bango pe ba fi ba bino ba mabele. So ko pesa ba papa na bino mabele, ba mibali na bino ko bengi ba papa. Bo pesa pe bango libele ba banda ko mela kaka. Po ba mibali wa ba congolais ba sotu na kaka. Eh, il faut me bana mela libele. So boza pesa ko mela libele pour sauver ba sina bino. Bo pesa bango ba mela mabele. Bo so ki sa ba papa na bino otete. Bo bengi ba papa ba ko ma otete. Siko nde bo mona siko ki na ki a likibeni. Et comme ki beni. Ba papa ko ba za déjà neti bana mike. Si vous avez au tété tous les jours et vous avez la passe, donc il faut que ça papa ma belle, et si vous avez la bébé na yo, pesa est plus libéré oyo et ça la bien. Merci pour la bateau ba chenga ba étoile lelo en tout cas et ça penza exploit ma santi sana. Donc na lobi bozo que ça papa la bino na ba tété mais si vous avez la bébé na yo pesa est libéré, peut-être nga na melisa te nga na bota ba na mibale na melisa penza te parce que pesa ka bango nervosité parce que ko melate ba yebsinga na hôpital non, ko melisa te. Peut-être qu'il y a un cancer parce que je find out what's happening to me. Natika kate, ngana za muto natika makamute. Parce que ngana liaka bien. Ah oui, ngana liaka bien na luka ba produit na ngai penza de sélection na respecta ka makambo ebele ya vie. Nazo lingala eba. Après la keko découvrir que oui, place na vandia wanga muto liboso na vanda awa, ngata muto liboso na vanda na ndaku nga oyo, nga muto liboso na kende ko balola mabele kuna balobi à Tchernobyl, na kendaki ti na commune. Na kende ko yeba batu combien ba bela ka cancer. Pour ça ba statistique ezali awa. Balobi na eko découvrir que oui, Tchernobyl ele kanaka awa, nuage wale yaki na mboka na ngai. Nuage wale ya Tchernobyl e yaka na mboka oya ngai. Ngasi balobi ekwa yaki na mabele. Ngasi ko na tambola na mabele kuna na jardin na ngai, na sala ka ba jardinage, na sala ka makambo ebele. Yango wana te. Donc nazaka kala kati ya makambo wana na lingi na find out what's happening to me. What's happening to me? Nakomi ko tuna nakomi ko solola na yeba batu kombe bakufa kala ba cancer côté oyo po balobi nuage wana ya Tchernobyl elekaki côté bo. Histoire ya mboka oyo Tchernobyl. Nuage wana elekaki côté oyo bapesa ki bango parce que ba radiation wana etika la kapela kati ya ba mabele ou je ne sais quoi et quoi bapesa ki bango ba iode ba melaka ba iode et tout ça la kenda kapenza na côté archive wana na keko yokola na kati ya commune na ngai. Hier lobi kutu lobi na zaki na fête ya kusakala te bandeko la nga kozala libre na mutu kozala sans complexe pesa ka vie bandeko la zaki penza ya niveau mbingazo bandeko la botika na zaki na commune fête fête ya niveau to meli kula to lié to sakani makasi batu mwingi bayaka te batu mwingi boza ba complexe bon ezaka ka octobre rose tokoloba makambo ya cancer eza na ba mama ebele nga na kambaka bango en secret nalandaka ba mususu na bopito ba mususu basenga nga ba merci parce que grâce à moi bakende ko se faire dépister grâce à moi bakomi ko se dévoiler bakomi ko loba pe makambo wana eza ya sikate eza ya kala ba mama mususu bakufa batu mususu bakufa et tout ça donc toyebi makambo wana soyez attentifs chères femmes c'est notre combat. Oui, moi je l'ai eu trop jeune quand même aussi il y a aussi des petits enfants de 16 ans. Mimi kula ma huître maman Rachel kula ma huître mina kula ma les en fait les amis congolais boyebi vite nous avons savoir nos vies boyebi donc les alaki journée culinaire voilà ba favoriser bato bazaka na ba boucherie bato bazaka na boulangerie bato bazaka na glacier bato bazaka batekaka ba vin na kati ya commune otoza na ba magasin ya ba vin basali penza oui les petites moyennes entreprises oyo ba familiale ou bien ba ekoteka biloko na bango to lié ba barbecue kuna makasi to sombi nde ya kosomba mais c'était belle bonne enfance ezalaki eloko bato batekaka ba poissonnier ba ina ba huître na bango ozomona penza bato baza koteka biloko na bango to lié kuna to sombi makasi ya kosakana te to meli ba vigno to sakani bato wana basali mbongo na bango. Mwana nanga ebisinga boy botala bana na mayele biso tozo kobokola na bandako alobi nanga mama eloko wana pe il faut ko yeba ke oui bourgmestre la biso bientôt c'est les élections il est en train de vous séduire effectivement bientôt c'est les élections mwana nanga zaka mayele mwana nanga yebi politique kala neti mère na ye alobi mama
Le monsieur là, ça fait longtemps qu'il traîne là. Depuis que je suis petit à la maternelle, le monsieur il est toujours bourgmestre. Il est en train de vous séduire, d'organiser des choses. La semaine avant, on a dit que son vélo et la Nicoluka vélo à Kosomba, bourgmestre a conseillé Ngaï, alors bien nga siko yoboye na bombisi vélo na ngapuna na kokende kozongo Nicolo Okoya. Bourgmestre azaka kaboy. Lobi kutungala zaki ka mutu mwindu moko. Il faut que moi la modèle bakanyinga ba photo kuna. Na ko bima na journal kalate awa ya mboka na biso. Parce que batu mwindu bayebi ko kendete. Parce que moi la nga bisina mama, tala boy. Batu nyoso bayebi baza wana mama, mususu na zaki la première primaire azala kaka. Il faut qu'on change qu'on passe une nouvelle vie. Des nouvelles personnes au bakoya pour ba pesa pe bakamuna ba wesa kaka bangote baza mayele. Et pourtant moi na mwaza la combien? Azaka à peine 19 ans. Moi na wana informanga bakamwe belé. Pour biso to solo laka. Ba changement ba tchena ba université, makamwe belé moi na nga yebi. Depuis qu'elle a 6 ans mon enfant on a ayebi makambo politique. Biso la côté to vandaka, ba yaki ko bimisa joker moko ba benjango cordon sanitaire. Pour la nini, pour la koboya ba extrémiste ba kende na pouvoir. Moi na nga sa ko landa ba information azala kité. Yaza ke pa tata mwasi na ye, na bengi kaka na téléphone. Alobi na ngai. Monsieur, vous venez d'arriver, vous devez vous calmer. Si vous ne comprenez pas, tu pars. Alors, maman, tu es ici, tu es là-bas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans notre commune. Il y a des problèmes politiques là-bas. Les Vlaams Smelengue vont rentrer au pouvoir. Maintenant, on a joué avec les cordons sanitaires. Nabi, c'est quoi ça? Carton moko babimisaka soki ba extrémiste ba lima kende na pouvoir. Moi na nga c'est 6 ans ikonisi. Lelo siko ayebi makamunini, makamozo lekana les changements que la NVA fait, mais ça ba parti politique na biso ya awa, nazo lo makaka. Ayebi ba changement o ba NVA ba zo sala ke bato bele ba kende université te, ba changer ba makamu mususu, ba orientation mususu ya bana ba changer encore pour kende boye, aza attentif na makamu. Ayebi singa mama beaucoup mais soso sala ba activité belé oyo azolinga bo révolter mais ça fait longtemps kaza wana plus de 15 ans maman il faut tous obatu mususu na bio ko voter na nyalobi na ngai ngana za un peu groom parce que écologie ezo est attiraka ngai je sais que c'est des rêves mais je vais donner mes voix na groom elingi ko ba les verts ba écolo tala bana mayeli po azana yazana ye na nzala te c'est normal hein azana ye na besoin et l'autre côté azo vivre vie naïe normale. On ne va pas retourner, papa. Le sujet, c'est de voter pour Dr Mukwege, soutenez le Dr Mukwege. Soutenez le Dr Mukwege, votez-le parce que c'est l'homme de la situation. C'est ça le sujet. Et puis, on est dans l'octobre rose pour parler de sensibilisation à la femme. Le cancer de sein de la femme. Le cancer du sein frappe. Hein, c'est parmi nous, ça frappe. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Moi je vais partir, je vous laisse seulement tokotala na lobby okuna, tokomona bande kongala za na problème moko awa. Eza na ba problème ebele zo leka na communauté awa ya grave. Mais ba congolais ba yebite ke za grave. Eza na papa moko bo bima na Facebook kuna na TikTok kuna, kombo na ye Coach Ben International. Coach wana zo la basi. Soit tu as un problème de sexualité, soit disant il va tangencer ou pour retrouver goût à sexualité, mais le monsieur il fait des attouchements. Il fait des attouchements. Yango la bozala mingi awa te basi ba congolaise baza penza ba tobulu yeke ba yebite masolo. Quand tu vas chez un thérapeute sexuel ou qui va t'apprendre le mouvement sexuel, il ne te touche pas. Il ne te touche pas. Pour chaque métier, ezalozalaka oyo cleanaka. Madame cleaner, monsieur cleaner, ezalata ba oyo babengi ba kiné, bazalaka na bateni na bango, ba pharmacien bazalaka na teni na bango, ba médecin bazalaka na teni na bango, ba ndumba pe oyo ya stripteaseuse bazalaka pe na bateni na bango, mutu nyonso azalaka na teni na ye. Prof wana soki coach azoko kolala basi bandeko na ngai. Bokende na TikTok ba oyo bazala na TikTok, bokende komona makambo. Oh coach wana zosala me basi ba congolaise bazo ebate bazo kumisa yeke babimisi bango ba mai bakobi ba femme fontaine papa wana zosala bango ba touchement bango ba yebite ke za touchement. Moi j'ai vu deux vidéos pour des gens nga era bandaki na monaki ye na keda na ebulu yeke nga na yeza ka shaisha
Mais papa wana kola la basi au moni penza un pervers sexuel narcissique pervers aza kola la bango kuna. Ba congolais bazo comprendre que papa wana zola la bango. Ba congolais basi ba congolais zo bazo luka sexe. E bazo linga bala kisabana bino bozo petisa. La sexualité s'apprend au bas âge. Pas que bana mike ya ba 5 ans. Ba mindele pe balobaki na bango makambo wana boyete. Ezandenge, ya biso tokendaki lobby samedi nazaki na mairie à Bruxelles, j'étais invité là-bas, il y avait Fatou Diom qui était là, il y a eu Boulou et Kebimaki kuna. Dommage na kataki et puis nazaki na la batterie et belete. Boulou et Kebimi kuna na sens ya makambo mwana mwasi moko mama moko atelemi wana o comment est-ce que ba mindele balingi ba lakisa bana na biso sexualité. Balobi eza bongote ba je vais ba telemeli balobi eza bongote yo ya to ça la hors sujet. Fatou Diom a répondu bango. Alobi na bango ndengeli. Eza na ba règle. Eza na makambo nyonso biso to lobaka kaka te. Biso o to mona ba règle na ba Congo neti nga papa na nga muto na kisangai. Nazalaka na ba mama. Ba mama na batika kola kisanga makambo ba règle te. Qu'est-ce que étaient les règles? Baninga mususu bazali kutu na ba mama na bango biologique. Bango pe balakisa bango te bayebisa kaka. Yo, attention, soki mo bana simbi yo kaka boye ozuizemi. Si comme boye bisanga inconvénient makambo ni balobi ezaka kaka 2 fois par an. Et puis pour la bana ya 16 ans, ceux qui va continuer et kozala ceux qui mona yemoko alingi ayekola. Et ça pour vivre ensemble les relationnels. Bandeko, toza na ba problème. Ba problème akosakana te yeko bima mama moko boye kuna pe ayeko silika kuna parce que ezana likambo moko lekana ki na mboka moko boye kuna ba plaka ki mwana muke o azape na ba problème ya apprentissage, ba plaka ki est au sol par la police, mama na ye ezaka ka na yebite. Ceux qui ont revendiqué bandeko na ngai na bato oyo faut to yebaka soit tozongi na mboka na biso soit toke na négociation soit toke na ndenga revendication mais ceux qui obimi na miso ya bato eza na une façon de koya na lomate ceux qui obimi na place baeli bazali po bango nde bazoka ba décision bango nde bazalaka ba décision mais biso to comprendre masolo wana te. C'est pour ça qu'il faut être actif dans la commune où vous habitez. C'est pour ça qu'il faut qu'on te connaisse. Parce que basala lo buzo bate. Yatinga basala nga buzo bate. Na ba école basala nga buzo bate. Ba proposanga makambo buzo bate po ngai déjà na koma na nganza makana kenda kama kamunyoso. Boli ya frite nga nazali. Boli ya steak nga nazali. Bosa la fête ya bana na école nga nazali. Bolo bana mwana na ngaza soki ndeni nga na yeko tuna. Na yeko tuna neti na minute oyo nazala bulu yeke. Ya sens que oui, er toke vacances na zoti rendez-vous moko pona mwana misu mais bazoti kanga ite. Si ko rendez-vous mususu na zui eza musika mwana balobi azomona te na CLB zalaka nini oyo ya leta et accompagner kabana po baye basoki bana bazana problème ya vue bana bazana problème soki ya nyoso ya minu bana bazana problème ya mutu soki bakotia bango na école spécialisée ou pas bana bazana retard bazana dyslexie bazana dyscalcul bana bazana problème ya trouble de comportement bana bazana trouble ya apprentissage carrément. Nga mwana nanga balobi azomona bien te. Na zola ki rendez-vous metozaki na vacances. Si ko rendez-vous ya ophtalmologue zo umela nazo yeba te, bazo benga nga on dirait mwana na bango. C'est bien. Eza babe. Bino ko tozo luka kuna na Congo ezala, bino boza na ngo bozo linga kosalela yango te. Mais le problème c'est que balobi te ko ndima. Yo ko luka expertise mususu. Aya bande ko ngai to koloba kaka. Ba mama ba congolais ba obeta bango magoda na maboko. Babi misabango bakoma ba femme fontaine. Si ko imaginez-vous quel homme voudra c'est qu'un autre homme aille toucher les biloko ya maman. Et ça scandalisé bango te. Moi quand j'ai vu la vidéo je me suis dit oh ils a problème mususu. Oh ils a problème mususu coach azo simba biloko ya basi po bimisabango mai aza torse nu. Torse nu coach magoda. Et les femmes congolaises ne sont pas au courant qu'on est en train de les abuser. Elles ne sont pas au courant. Parce que c'est une femme qui fait des commentaires. Akabati pe alakisi masoko ya mwasi wana kangie. Tala mwasi yango masoko minene. Alali na ki na mukongo. Po basala ye nini ngana bino na yebite. Bandeko comment est-ce que boko za la bleu ya lolenge boy. Tete yango nazo kende na TikTok na kende kokota rando. Pona pekisa basi ya ba congolaise batika buzoba wana. Ce n'est pas normal. On est déjà assisté. Nalazaka ouvert d'esprit. J'ai déjà assisté dans des séances. Comment faire l'amour? Comment connaître ces endroits? Et ça va coach oyo. Bakosi mabinote. Bokoya na bakuse na bino. Boye na ba ye azala mwa mannequin na ye moko boye gonflable.
abadi et ça coûte cher. Quand tu vois la zone que la base ma futa, il y a coach na vagin. Quand tu vois na azo ko sala buzoba moko ko sala te ba congolais bazo sepela. Moi je suis intrigué. Je me dis mais comment ces peuples ici ne peuvent pas connaître ce qui est viol, là où une personne peut aller, là où tes libertés commencent et là où l'autre peut s'arrêter. Mais les Congolais ne connaissent pas parce que baza trop fantasmé sur le sexe. Il y a des coachs, des vrais coachs. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Comment une femme, même si tu es célibataire, comment un homme, quand tu vas aller te toucher là-bas pour te faire jouir, bande konangai, de makamweza na TikTok kuna. Bango nyonso ba lobby et l'autre côté. Azo effacer ba commentaire nyonso coach. Coach Magoda, mama Pepita. Coach Magoda zako bimisa basi mai, boko ba fontaine ke ko beta. Yoka mo se ngo ba bimisi mai, alobi ke oui, maboko waneza anor. Donc ye atikala ko yoka bilengi ya vite nzambe na ngai. Oyo nini peuple nini oyo. Peuple zoba ya niveau oyo bandeko na ngai. C'est terrible, hein? Un abuseur, il est en train d'abuser les femmes de la situation de faiblesse. Pourquoi tu as besoin de bango penza boye piano abeti bango magoda, yemo kwaza to celui tu le regardes au visage, il change même de visage. Coach Ben, c'est pourquoi on nous Coach Ben international, Coach Magoda, azopeta bango penza boye, ba mama ba sepeli. Moi bali nini oya ko sepela moi sineba ke ko beta ye magoda na maboko. Ataka ka kotala mutakala ya mwasi ya mutu. Mais moi, je ne comprends plus rien. Oui, la manière moi, je ne comprends plus rien. Un imposteur qui est venu chercher son argent là-bas, il abuse maintenant des femmes. Et ces femmes-là ne savent pas que oui, le monsieur, il va trop loin. Comment vous expliquez un homme qui n'est pas le tien, puisqu'il s'est autoproclamé, il dit qu'il a des diplômes, il a étudié sur ça. Moi, j'ai déjà assisté dans ce genre de choses. On ne vous touche pas là-bas. On vous explique juste le fonctionnement du corps humain, comment avoir son plaisir, et patati et patata. Mais on ne vous touche pas là-bas. Je suis allé partout, les amis, je suis parti chercher partout là où on touche des femmes. Là, ça devient des massages de prostitution. Ce monsieur, c'est un gigolo qui s'est fait payer et qui est en train d'en jouer. Et les femmes là, elles sont tellement bêtes, elles ne comprennent pas que oui, le monsieur, c'est un gigolo, c'est un prostitué. Il est en train de prostituer et vous le payez pour ça. Comment vous expliquez un coach? Donc, un coach, donc des coachs, c'est ça Kakamulakis. Donc, le coach peut aller sur tes comptes bancaires. Le coach peut venir vivre dans ta maison parce qu'il t'a coaché comment acheter les biens immobiliers. Comment vous expliquez ce genre de choses? Et il vit en Europe. Non, les mamans, faites attention à vous. Vous vous mettez beaucoup en danger. Faites attention à vous. Vous vous mettez trop en danger. Et c'est problématique. N'importe qui peut venir vraiment voir ta nudité. N'importe qui peut te toucher tes lèvres et tout, je ne sais pas, tes clitoris. Mais moi, je suis juste tombée de nu. Maman. Peuple, où est-ce abîmé? Peuple, où est-ce abîmé ma casse? Un homme qui n'est pas le tien, un homme, tu n'as pas un plan cul avec lui, on peut dire ça comme ça. Un coach qui va te trimballer, qui va te toucher comme ça. Qui va te toucher là-bas. Et il te fait jouir. Mais il te fait des massages. Finissage des massages. De la prostitution. Donc, yo obimi kobaya, mutumo bazala ba posa na ye, ba fantasme na ye, asali yo buzoba. Na ye binagate, nitiki bino kote boye, le mois ici, c'est le mois octobre rose. Nga yi natena nikolia, après na mutimi na TikTok, pona ke nikolia, binisa makambo yo, eza ya binti. Bonne soirée à vous tous. C'est pas incroyable. C'est incroyable. Tiens, tiens. Non.
histoires-là, ça se fait. Ça s'est fait. Ça s'apprend. Tout s'apprend de nos jours. Mais dans le modèle wana. Dans le modèle wana. Na luki sexologue. Sexologue, eza makambu mususu. Coach ya sexe. Azate. Musala wana ezate. Na keko luka. Pa présenter kaka moko oyo. Asala kamakambu. Moko asala kamo na ba filme. O'Brien, soki O'Brien. Ye soki ba filme, ba gémissement, azona ki sabatu. Po ba accepter pe musala wana zaki na ba problème. Kaka boye ezalaka te. Natiki bino. Ngai na ke na kolia parce que na profiter bana na ngaba bimaki, na profiter na ke nazo ke na TikTok wana na ke kofungola ba mama misu. Yango eke kaka ndenge moko na ba pasteur, kaka neti ba pasteur balala kabasi, ndebo ba mibali misusu ya ba malveya ba komi kolala bino. Et komi problème. Ba pasteur ba yaka na Bible, ye na makambu mususu. C'est vraiment compliqué. Natiki bino bonne soirée au revoir.